body, yo. All the times where I do you bad, I'm sorry, yo. Give me love way better pass money, yo. Where sweet pass honey, yo. If I fight, make a fight for the love. If I grace, make a grace for the love. No one, no complication. This is a situation. If I grace, make a grace for the love. Bienvenue dans notre site d'internet La Personnalité TV. Merci déjà de s'abonner déjà na site sur internet. Merci de s'abonner massivement na la site nabiso ya La Personnalité TV. Merci na ba bolingaka Doris Lema. Merci na ba bolingaka La Personnalité. Merci na ba bolingaka moto na tembe babi autrement dit fou mon gaz. Babi fou mon gaz. Ezo pesa ba palpitation fou mon gaz eso sala pasi ya on a bi beaucoup fana bino pona ngote ngande makambo. Donc toza toujours wana, je pense que na batu nyonso babenga kingai boyebi ke naza femme au foyer comme je dis souvent, nazali femme au foyer, mère des enfants. Donc gravement mariée, babi moi sur des pas balana sala li sumuté. Donc je suis là Doris Lema bino bolingaka na ye li sous émission ni to meme bino lelo. Vraiment avant la bande émission na biso na pesi na ba mes condoléances et pas ya petite sœur na Chantal ya Faustin na Croydon. Oh tu père de moi né à 6 ans, Faustin na oya kufa ki atikaki biso ça fait je crois 2 semaines passées. Donc tozali toujours wana lelo na émission na biso. Donc na pesi na ba salutation na ngai pour ba conseil na bino komaki bato nyonso bobenga ngai ba oni so bokomelanga na ba commentaire na bino na mbango na motema polele na pesi merci na ngai na la grâce de Dieu me suffit na pesi merci na ngai encore na Chantal Lumbamba na pesi merci na ngai encore na Sophia Ngalou place Ozali Odile Vanga balobi la grâce me suffit ba conseil na bino komaki Bobi Mama Doris to sara posa masolo na otoyo kango mingi dédicacé batu na suka merci pour na ba conseil na bino papa lui na Norvège merci pour na ba encouragement ndongo benga kinga Mama Doris papa lui na mama na biso chance na Norvège nazo c'est toujours invitation na bino pona ya nde boyebisa kingai Kelly na peso mbo ta parti à France bonne guérison na bi ke mikolo robenga ngo ba Mama Doris nzoto penza eyoki malamu. Donc merci, je pense sans plus tarder tozon ngato yamba muto to yamba bino lelo na yebite ngamo na yokaye elle vient d'où qu'elle se présente elle-même donc il a repassé micro à se présenter a utiwa puis kombo na nani asala kanini po yango tozon ngato yeba lelo donc on a passé directement micro na ngai pas invité na ngai. Bonjour maman. Bonjour Maman Doris, merci beaucoup l'invitation sur na plateau na bino en tout cas na sepeli makasi nga kombo na ngeza Mireille Kato mina musala na sala ka bat ba yebelinga na kombo ya Mirachur naza mwana ya Londres naza basé na Londres na East London et donc naza spécialisé en fait na makambo etali makambo ya assurance donc naza consultante advisor pour na bato anglais donc voilà, donc Mirachur. Ok, na sur les lobos moni faut m'inviter na ngana mbe bino babi Mirachur. Donc avec Mirachur tu découvrir les makamini Mirachur a bombé la biso. Mais avant to bande émission na biso. Na sengi pe na Pascal Image à l'exception na bilili oyo à l'exception moi publicité au total là bon to zonga vraiment la 4 émission na biso. Coucou, tu vas fufu na lia, Merita. Mais pas nous la économie na biso pona otonganda ko ezokende na vie nanga na za rêver na za salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mpele lisa. Te, kisasa yuto benga. Balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo mto ofuta. Za assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obi ndinga zo bela bongo famille ko sekete pona mamango. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga ka bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirachur et ye pona ko régler ba problème wana oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini benga Mirachur comprendre ona kufi fo bakundanga ba observe ndenge nini benga Mirachur lelo soki liwa eye lelo soki okei bat bakotika la ndenge nini na sima na yo
Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotikala na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso ezaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nangezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique et fonctionnera ndenge nini. Numéro nangezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection, il y a Bino Moko, il y a Banana Bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Merci na Pascal image na image la kisibiso quand même bon moni bino moko Mirachou bon moni publicité Mirachou bon moni papa na biso Roger ndenge papa na biso Roger azalaki peut-être na malade bazui nouvelle que papa na biso atiki biso mais lokola papa na biso mayele lekaki ebela azalaki assuré po bino mo boyoki Mirachou alobi ke aza spécialisé na assurance. Donc nous sommes toujours là avec Mirachou. Mirachou, en tout cas, question à biso ya liboso. Sans plus tarder, to banda question à biso ya liboso. Est-ce qu'on peut définir nous assurance? Pour ce que lelo, ba congolaise, ba congolaise, en tout cas, bo excusez ça, tu vois la mamboka mususu, ba congolaise, ba ibi assurance mususu. Ba ibi assurance vie penza quand même ba iba kangote le cause spécialisé. Et pour définir, ba on va comprendre qu'est-ce que l'assurance vie. Pour bailler bango pour me comprendre avant penda toko takata masoro na biso. D'accord. Assurance en général déjà assurance c'est ça eloko moko ozofuta par mois mbongo moko moki ozofuta par mois en contrepartie ya mbongo mususu ya munene soki ozu problème. Donc notamment na to sololi na masolo ya assurance vie donc eza mbongo na ozofuta moki mais na cas ya problème majeur donc liwa au total peut-être na cas ya maladie assureur sur quoi on peut sombongo pour subvenir n'a pas besoin donc ça pour n'anga na benga ngo mingi ça garde-fou financier au tient en place pour prévenir en cas de problème na kacha famille na yo. En tout cas, je pense que Bolandi est très bien. Lui, garde-fou. Binomo boyebi, qu'est-ce que cela veut dire garde-fou? Boyebi, donc à l'obi aussi prévenir des gens makamoko bien avant pour un jour. Osala dessus. Donc je pense que tout ça toujours na boyebika comme d'habitude boyebika fumu na gaz comme d'habitude pona sala penze mission ningamana elengi donc na préféré na talinette nanga pona boyina mona Pascal image donc na la talinette nanga pena poto sa émission kitoko. Merci beaucoup na patience na bino na kozela maman Doris ala tapena ndenga linga kozala donc toza na Mirachou nde na bisa bino Mirachou lelo ayeli biso makambo eza sur avec au sanzela biso pena makambo eza sur donc tina pona ki Mirachou je sais pourquoi na pona ki donc je sais pourquoi na pona ki na koma ki na place o basaka makambo na bango j'ai vu des réalités on a koko bisa bino te yemoka za en place yemoka expliquer nyonso mais na yebiso en tout cas confiance mingezala ah pour Mirachou nde makambo donc je pense que si on a mis balezali et là on est salaka et là on est sali yo vraiment de tokutani lelo pour oswa likanisi pour likanisi opene za moi rare likanisi za moi rare likanisi ni yo yela kiyo lelo pour o réveiller peuple na biso congolaise que lelo quand même bo la muka puis c'est tout le monde to fanda na biso mais lelo to la muka pour na likambo assurance et là on est vraiment pousser lelo vraiment biso ya penda koloba na biso pour na likambo Italie assurance. En tout cas, na sepel mi na question na eloko sali vraiment que na la mukanga mokopé pour ça fait quand même quelques années maintenant dans un kacha métier oyo donc à chaque fois tozo sala tozo mona ba réalité ezo beta biso donc communauté za kakaboye est-ce que hein to ko la musa été donc et là on a ngana préciser na kacha communauté za souci à communauté parce que to moni tant batuming bazo kende bazo kufa toza kaka na problème ya cotisation ou bien sûr tu pas belle maladie à makasi to ki ba AVC ezo ya non pas que tozo encourager ngo mais na kawana ma famille zotikala elo était en place donc tellement nazo travailler je travaille na travailler na communauté pe msusu minami le bela qui
communauté nanga il faut to mi pesa ta vision moko d'ici 2 ans d'ici. Donc il faut penser au réveiller communauté na biso. Donc naza vraiment na souci donc et là tenga lokola moi mission moko boye. Donc on a commis vraiment ko landela ngo yango du passage nanga na plateau na bino vraiment pour la personnalité tout à fait. Ouais. Donc toza wana toujours na maman na biso bomoni maman biso souci alobi nango pona assurance bon ngana ozwaka moi histoire moki ya robeta po kaka bomeka comprendre eloko nini ndeko na biso leki na biso Mirachou aye na kati émission maman na biso Mirachou aye na kati émission bomoni lelo vraiment bino mo na communauté na biso soki batu bakufi lelo totambusaka kaye normalement toyebi kaye tambola eza penze loko na biso ya coutume tokoko boya yango te kaye il fait tambola loto moto linga te tozala na assurance kaye fait tambola mais l'histoire na robetela bino il y a des années passées ba année c'est l'équipe ebele puis c'est toni ko citer ba komba batu te o eza site etanga ba kombo te to na ndeko na so po ya tika biso déjà ça kenda bon ndeko na so ba yeba ki bilamba makambe bele asala kombo vraiment fanda batu ba yebi penza donc ya ça la popularité au saranate jour à Koufi, Batoubaye, Penza et Belé, Baouti, France, Belgique, par-ci, par-là. Mais problème n'est comme ça, c'est posé qui, Bazo Salaba cotisation, oh, bébé, faut répartir, on a Kinshasa, Bovi, Kamakamdeng, Zalaka, au photo Salaba, tout ça, Saboye, même bon, ils ont cocaté. Malgré tout, Bazo Salaba cotisation, ils ont cocaté. Alors, et comme qui bio, et Congolais, Kotonga, Manamatang, et comme à l'ocal, les Kamunde, comme ça, on a Tonga Maloko la Lipa. Hein? À Tonga Maloko la Lipa, et on te le dit que. Il est grand temps yango to s'assurer déjà yango moni Mirachou to yambi na plateau pour meka ko fungolela biso to se kakaliwa bande côté to se kapé cotisation te mais habitude moko comme na so ba congolais to yebi ya ko tonga batu tanga ba sa cotisation mona mbato ko miyo bazanga raté c'est mieux pose à la bien netinga boyela de la personnalité fou mona gaz à ma grandeur de la personnalité que je suis na olingate un jour na mikitsa donc il faut déjà s'assurer nanga pour un jour ata bolinga kutu wolo bate pour assurance okipenga donc tozawana na maman na biso Mirachou donc tozana Mirachou question na biso mususu ya boy siko assurance sango ya bino okoko expliquer biso na ndenge nini etambolelaka pour batu même ko comprendre ndenge nini assurance na bino ezo tambolela est-ce que assurance na bino ezaka na posa ya bato yo baza moins âgé ou bien bato baza plus âgé pour demander bato mususu on a commis mukolo il faut s'assurer déjà. Bon, je ne sais pas. Est-ce que ça pour na bateau yo bas coli déjà ou bien ça pour na bana mike puis akoko s'assurer tonito yeba nyonso et puis tonito yeba comment bo fonctionne la assurance na bino pour tu na posa ba yeba avant na kende kuna na s'enregistrer ou bien avant na kota kuna na assurance wana il faut na yeba comment ça se fonctionne. Donc il y a un tolingi Mirachou bino mo ozo appellation chou donc makamno c'est ça sûr Mirachou yemoko expliquer ndenge ni assurance na bango et fonctionnaka et puis basara na posa bato agini na kati assurance na bango. Donc par rapport il y a question touni et ça donc ils ont englobé moi makambelé donc na meka ko fungola bino un peu plus malgré tant toza nango donc assurance eza tozo lobela beaucoup plus de mettre accent nango eza assurance vie. Donc en cas de décès, en cas de yaliwa, bon oni otika la pona kokunda, non seulement pe kokunda, cause la pe que famille ezan a besoin mususu tout ça tout ce qui papa tika kibana ou bien maman tika kibana, batika la pe na mwambongo moko donc to benga ngo na anglais legacy, eza héritage. Masolo na to beta ngo ming te mais il faut qu'on pense na ngo pe. Donc to lobi assurance vie, assurance maladie critique, donc dans le sens que au coup de maladie, le quoi cancer, le quoi AVC, le quoi maladie à motema, tout c'est tout même coma, au coup de continue à coma. Par exemple, après complication, à continuer à coma pendant 14 jours. Tant que la mouki bossera une assurance nae, bon et foutu. Donc voilà, tous à peine à haute bing. On a quatre mal battu maman se Mirachou, le bic est moutoua continue à coma. Bakanisa ko la mukate, bakanisa ke libère na coma, mais à quel libère te azongi à la mouki mais assurance. Européen c'est quelque chose. Tout à fait, c'est quelque chose. Donc voilà, na kawana, ils ont aussi tobengi assurance ya maladie privée. Pour n'amboko to fandi n'habiter na bambo comme sous ndenge fonctionnera mais maladie msou mona hôpital les autres autant ils ont payé ça non pour une opération il faut avoir 1 an. Alors que ce qu'on a une assurance il y a privé, bah on a hôpital privé pour soigner rapidement. Donc opération il y a 1 an et cause 5 jours pour une assurance en place. Donc voilà et puis aussi assurance il y a
comment je peux dire, pour na salaire na yo par exemple. Excusez-moi, pour na salaire. Dans le sens que les lots par exemple pour ceux qui au Boukani Likolo, moyen aucun de ça les a, ils ont maladie critique mais ils ont impossibilité aucun de ça là. Donc un employeur n'a pas au foot peut-être, mais au foot peut-être pendant combien de temps? Si on fait peut-être pendant 6 mois. Au foot 6 mois donc aux gens peut-être dans le gouvernement, mais si on a une assurance assurance foot voire 60% même 70%, il y a bon au banda ko gagner. Donc moi babilo ko on ngana bete la c'était vraiment na kacha communauté na biso yangwana, mais pour na ko répondre na question na on lui sous à savoir à partir à âge nini mutakoi ko s'assurer tout ça et tout. Donc à partir de Namboko déjà partir à 17 ans toko lo ba ozana accès à ko assurance dayo. Donc mais mingi ceux qui ba parents déjà bazanango bana na bango ba ozala couverture na ba 22 ans. Donc on a ko lo ba partir à 22 25 ans aux sala yeba ko zana possibilité ko tia police en place au cas où quelque chose est là dans l'avenir. D'autant plus que eza na avancé beaucoup plus, mais ça ba produit aux permettre au projeter dans l'avenir. So moi il y a 25 ans d'ici 50 ans par exemple sur les couvertures na yoana ba on a la possibilité à recevoir quelque chose où les gens sont surpris par les aléas de la vie quoi. Donc tolandi bien, tolandi Mirachou bien, mais Mirachou question sur yali boy, bamsou aussi ba bela déjà, bamsou ba comment désespéré. A bela déjà comment désespéré, le bi comment je peux faire pour s'assurer, pour assurance moussou lelo comme ko boya bataba malade. Sikoyo ba éviter ba osala ndenge ni na maladie ya sanango. Na habité assurance na bino, est-ce que bato basi baza déjà na malade na banzoto na bango, est-ce que bakoya pa na bino va s'assurer, c'est possible? Yangwana Mirachou azawana pour vraiment ko soit na bino bakana bino individuel, parce que na mutu azana kana individuel na yebi que souvent bako tu na ba question oh ezala kandenge nini ya lo baki ezala ki boy non mutu na mutu azana kana par rapport ya vie na. C'est vrai qu'assureur atala rapé état de santé, donc le but que mutu azana 20 ans par exemple azana na bonne santé mais azo projeter l'avenir au cas où quelque chose arrive. Mais bato déjà basi bakutana na mikakata na santé cancer et bêta ou bien nini, donc assureur bazawana en tant que advisor ou bien conseillère na koyiko non to kende pas boyer to sala boy tout ça et tout, mais c'est vrai que bakaya bakoza ma critique pe makasi to ko kuta na pena ba situation au assureur a le bon il faut to zelana au moins dame tout ça et tout, mais et là on a ko assurer ba tunion so que quelle que soit ta situation luko yebana nous est-ce que naza na possibilité ya ko zwa ou pas, donc Mirachou azana na pona ko début non. Na sur bolandi biso bien Mirachou azana yewana pona ko aider biso, donc bato bazana ba malade bo bangate numéro ya Mirachou ozala affiché wana bozwa numéro bo bengaye na prépa émission ko pesa pe encore numéro na ye bo sala tout bo contacter Mirachou biso lingi basi aboy na communauté to lingi basi mbilinga te basi aboy na kati ya communauté na biso po ezo avancer pe communauté pa zo kola na makambo ya ye bakité. Donc Mirachou to saka toujours wana, donc le baki na nga susula to solo la ki assurance funéraire pe zalaka po ezaka ko couvrir yo kaka pona mukolo ya problème na yo ozu okufi ba couvrir makambo nyonso po ezalika muka ya cotisation te. Donc mais ka ko expliquer sous batu malamba yeba assurance o wana ezandengeni. Oui, c'est vrai qu'il a évoqué en côté donc na cadre ya ba produit né na tanga ki wana assurance ba ben en fin plan, donc assurance pona exprès car pour s'occuper de ma communauté ya funérailles, donc les loso kufi assureur mutarozoignon son charge pour ça peut être cercueil tout ça et tout, mais là on a par rapport à assurance vie par exemple les des mbongo ba kopé ça na famille ba ngoni ba osala makambo, donc montant moko déterminé qui sur les 50 000 100 000 peu importe il y a une famille kozwa, mais na cas ya funérailles siko ya funérailles assureur tout ça a bongisi makamunyo, mais ming ba proposant par exemple na bato basi bakoli admettons azana plus de 50 ans aza déjà un problème à santé makasi auto ebi que assureur a ozoité, donc a proposé à kende plutôt na sens ya funérailles, donc voilà. Donc si je comprends bien au lobby que assurance o ya funérailles ça ka po ba couvrir makamuno ya mukola funérailles na yo, mais assurance vie wana eza bien pour que mutu sera s'assurer na à partir ya bas âge un jour sera zate quelque chose bako pese pour etika pour na bana na ye. Donc je pense que bolandi biso bo comprendre ma assurance ndenge azo expliquer biso ba maman ba papa place bo fa na bandaku
bozala na baduti te Mirachou aye wana pona biso balobi assurance oye na kati ya Londres ezo coiffer ba assurance nyonso balobi eza ya Mirachou donc bo benga Mirachou po bozwa ba information très bien po bo couvrir makambo nyonso na kati ya ba vie na biso po toza batu lelo tozo mimona boye tala lelo batu bakufa ba mort subite batu bazo kufa donc comprendre te eloko mo amukeka boye ekena yo eloko mo amuke boye ememi yo donc c'est le moment to en profiter na makambo Mirachou ayeli biso po lobi to tonga matin na vie donc précision, monsieur Ali Mirachou, Alingos préciser encore. Voilà, on a précisé par rapport à au lobby tout à l'heure, par rapport à paiement. Parce que Batming Bakansabi, na 10 livres, on a préféré na bombe, on a salaire, on a saving, on a tchango de côté. Peut-être dans 30 ans, mais tu es bien que bon oyozo bomba. Et ça peut-être pour nous ça peut-être et l'homme quoi investir mais ça te pose ce qui li kama moko yeli bimisango et kendeka mbala moko omoni alors que bon assurance sikoyo ata siko lobi bomba ka 10 livres wana jamais na 30 ans et kopesa o quantité ya mbongo o assurance e pesa o pose la toujours excédent ça toujours à koleka donc ils ont vraiment moyen ya ko zwa mbongo ebele mbala moko donc yango na ngana fungola communauté pe na nation soit na so totali ba communauté musu bazana mboko ba asiatique ba indien tout ça et tout ba salango ba tchango déjà en place ceux qui kokwa kufi au mona mwana a lokoti 100 000 nae to mona ba otambusa ba voiture à kitoko to kanisa ki ba l'équipe so na sala non ba na makolo maboko ka lokwa biso donc exact question ya stratégie question oyeba que non nazala na possibilité que moi 10 livres nanga moi 15 livres nanga et bimiselanga mbongo ebele pendant une longue période 50 ans quand même ce que vous avez couverture nyonso egoikoleka donc tous doivent vraiment m'enmailler le wana. En tout cas merci beaucoup na pesio merci mingi Mirachou donc tozano kakawana au parla ibso sur assurance abanda kuta to sola kinayo assurance abandaku po to bike pana yo to so mamayele bele on to lingi lelo foma ofungola biso po to yeba ta msu to yeba rate ba msu so pe faina bandaku po to yebi nyonso te to yeba ka par rapport à mutu donc to lingi fungola biso sous assurance so ba ki assurance pour na bandaku donc yango to yeba bien les pour assurance. Oui. C'est vrai que l'assurance, et ça vraiment na aspect belé. Et là, on a une assurance. Sauf que là, tout ça, la raté assurance voiture. Mais tout le monde a un na banda kuna biso to linko za na babiloko ya kitoko, somba TV na yo, somba kiti na yo. Moi na moka yaki peut-être ba visite ezaki na ndako, moi na moka toucher télévision ekwe. Mais so rozola kengo assurance té. Au moni que TV nao et koufi karabongo donc il faut lukaso bimsa son bongo mususu au somba lisusu alors que assurance content et ça permettre en fait et aux alana ce qui problème et accident salami na babiloko no andako ata babilamba no ata babijou na yo nyonso wana ata ba téléphone na yo parce que mingi tos eloko to sala kama ba erreur to zala nango za au sombi TV au assurango au sombi téléphone au assurango au moins que vous dépenser un peu partout alors que ko canaliser ngo na assurance ya ndaku ou permettre que babiloko na nyonso so ke baby ban assureur apesio mbongo donc ça assurance moko ou liako kozana moko pona na eloko nyonso donc voilà mais je pense aussi par rapport ya bato basomba pe bandako par exemple donc aux assurance o eza que ils ont protégé mortgage na yo bien terme na français na bossa nyango mais so somba ginda kwa na mortgage tout ça et tout et permettre que le so rezupe problème ou les baboto là-bas nanda pour yoza li sous-souté assureur a peur on peut couvrir ba frais wana donc c'est vraiment important surtout na bato bazana vision ya kosomba nda couper tout ça quoi. Donc je pense que bolandi biso boyoki pena Mirachou ndenga zo fungola zo pasula masolo yango tozo benga bino mama Doriste la personnalité te bobenga Mirachou nda ko fungola po omoni ke na plateau tozaka na temps moko limité mais tant bo kutana na ye boke na office na bango ako solola ko fungolelo nyonso azapende ko na biso ya mangala lobaka ne langue nyonso donc je pense que soki bokomi ako fungola bino nyonso mais siko Mirachou siko pona bana na biso na mboka oyebi tozali awa biso atolobaka lem sous français ozoloba melem sous lingala mais nos enfants quand même bayebi la moko yeba koloba France nini lingala penza bien te puis français non plus donc est-ce que moi ezalité o meka ko expliquer ba biso tana moi anglais on a ba comprendre que Mirachou azo benga biso ba jeune
toya to s'assurer puis c'est bon peut baser belé quand même les autres totali nombre bana biso comme koleka biso ba parents ponga na koko ya na bengisi mwasi mbota bana biso eze belé to so bota mingi ba komi belé na mboko yo o ba oyoka bia te to yoka himira shura so atika to kende kuna epande ko na biso yoko loba nini pona bana biso po bayoka yo penza na mnoko ya bango na mboko. Okay, there's only one thing I would tell you people, to the younger generation. I think what it is we want to change the game. We want to have a new generation where things are being done, you know, in a very proper manner. And I know we say a lot of things about Congolese, they don't do this, they don't do that, but it's our turn, it's your turn to know what is going on and to make the right choices. When it comes to insurance, I just want to encourage you to, you know, to try to know a bit more about this. And obviously, if you wanted to speak to me, find out a bit more, then there's my number that you can talk to me. But what I would like to say is that the things that we're talking about right now is in terms of having life insurance in place, having your critical illness in place, having your income protection in place, having your health insurance in place. We see a lot of younger generation people having kids. What if anything happened to you? You're not there, you're the breadwinner. How your children is going to cope with it? Is it you're going to leave them to parents to take care of? I think there was one thing I would like to mention, that a lot of people think that because you're young, you know, nothing would happen to you. Or I'm not going to die, I'm not going to be sick, I'm too young, I'm only 20. Well, we've seen a lot of people dying. We've seen a lot of people being sick. I think at the beginning, I don't know if you've heard Mama Doris talking about this little child passing away. I mean, what we want you to understand is that there was things out there for little money as £10. Sometimes £5 for your younger age that you could put in place to make sure that, you know, your family is covered. And I'm really just encouraging you, if you wanted to speak to me, you can do. If you wanted to, you know, have a look online and find out a bit more, just do it. But we want our generation to change and to take action. So I think that's what I will have to say for them for now. Thank you. Donc, tozaka toujours wana na Mirachou. Je pense que vous comprenez bana biso ba encourager bino boya na kati assurance, tozo encourager bino bana biso boya. Biso ba parents pe Mirachou pe encourager biso toya. Ngana solo ba kena boyi lobi ba koma kotonga ona matanga kaye zo leka kaye leka kanango eza mabete to boyi kaye te za coutume na biso. Mais loko de ko tiaka point sur les yeux que tous à la fois bah tout s'assurer. Oh on est ya ka ka coutume la besoin de te cotiser mais tout s'assurer une assurance c'est ça la biso bien et pas Mirachou. Et puis en plus ngana ba loko moko au moins na kala to saki na bitidi ke photo munene soko tina kati nda kumtazo banga liwa nazo banga na okufa mais lelo ba tu ba comprendre que ba okufa na bango tato tie photo bo comprendre pe attends au s'assurer bo comprendre que okufa na yote na bité Mirachou so yoka déjà quelque part bazo no que c'est nazo banga ko s'assurer pour na okufa. Puis il y a de ces gens qui disent ça il y a on est-ce que vous pouvez yoka ngo quelque part que nazo linga ko s'assurer te pour nazo banga so na s'assurer na okufa na yoka ngo vraiment, donc tout le temps je peux dire. Donc eza na collègue ça un mois té so na kesika moro boye mutolo bananga ba biloko na linga ngo té et me magaliwa. Mais c'est vrai que ils ont un peu de temps pour comprendre parce que nous sommes un peu choqués. Nous mais comprendre que c'est une question de culture. Est-ce que tu outil, tu es habitué, bien que quand même, bon, apparemment après histoire, on attend. Il y a Mobutu, tout ça et tout, Blom, ceux qui en place, tout ça. Mais et là, on a la culture nabiso. Toboité mais tozana mboka ya mpaya o babloka malamu ils en place. Et ça question il y a soko sombi yango to kufi lobi pour assureur pe azana na posa to kufa au soki au kufi lelo admettons aux yeux assurance na même pas un an après au kufi ko tile monta il y a peut-être il faut bimza 50 000 monte qui mtaza perdant ou bien sous cela on a ko loba que par rapport il y a conception wana il faut to zwangonde par rapport il y a finance et sa stratégie financière ne kaka to budget dizaba ndako na biso na kofuta pona loyer na kofuta pona bilamba pona bana kolia tout ça et tout et là on a peut faire la pona futur parce que to lingate toza ba tout kendaka toza ba tout toza na certainement to koza la paix maladie donc
tout le monde a ngwe ko le la rapé ba tunyo c'est ça te po za mondimi ya ndenge nini surtout ba chrétien na obeta c'était wana là-dessus pour wana tellement cela na Jésus tout le temps zo mona que Jésus a ko salon te tout le monde a ba sambela pe ba kenda avant biso donc kozala nde na mayele vraiment ya kolinga ko changer façon na biso ko mona makambo et ozala bien donc vraiment merci mingi pe na Mirachou na si bozola na biso sikoyo ndenge ni batu ba sa pona ko atteindre bino place na bino numéro de téléphone quand même on peut savoir ba yo ka numéro de téléphone je sais bien que roleka wana déjà sur les cas déjà na site na biso mais rosa mieux yo so sa numéro de téléphone et puis akoko atteindre bino ndeni. OK donc tozana branche na biso eza basé na Canary Wharf eza na centre London mais plus particulièrement ceux qui mutalinga solo la nanga directement donc naza na 2 numéros pour na bataba laika na yebi ki tolingi laika mingi donc teza 074 59 19 64 35 wana pour na laika et puis sinon numéro nanga ya normal les anango 74 donc 074 24 307 690 ou 690 donc mais beaucoup trouver nga pe na Instagram donc Mirachur 123 ou bien na Facebook aussi o nazolinga ko la sabato ko tia moi ba information et ko permettre muta comprendre pourquoi c'est important d'avoir donc bo lukanga na Facebook bo partager na Instagram pour bato bazanango donc voilà. Est-ce qu'on recommencer encore oui numéro donc deux numéros 074 24 074 24 307 690 et puis 074 59 19 64 35. Je pense que Binognon sur le numéro ya Mirachou et puis il y a ici sur place sur beaucoup de zones Canary. Na Canary Wharf donc na Central London. Yeah. OK donc na Central London c'est ça hein? Donc place Borozolaye donc numéro à pesi biso to hésiter to benga Mirachou azana pona biso nga soki le long fou mon gaz bo moninga na ye pona lobila pona Mirachou donc je confirme et pe na ebiso bo za la sûr car ndenge ye moko lobi ke sûr na français Mirachou to za la sûr ke makamama la moisa kuna siko Mirachou nga na kutana bana basi mo mibale moko komone MBC bazabakana MBC bazabakana na mamita bio babi nanga babi naksi bango pib wana nga buta pib ya Mirachou nazo soli bango likamba assurance balobi en tout cas to sepeli nango mingi bango kutu bani ba partager déjà pib nga bi non bon c'est là tout ça dans l'émission quand on va finir faire l'émission et puis dans ce temps là ndé boko kotinda na bino makamusu mais pour le moment boti kapso na to le kan émission et puis bino wandi ko publier sima yo ko lobani ni pona MBC bazabakana na mamita bio o baninga ba partager émission pour bazotala en tout cas ba mama nanga mamita na maman MBC nanga na sabino merci parce que mamita bio pardon nanga sabino merci mingi parce que naza vraiment na besoin na bino na besoin na bino pour ça là na osala eza na kokanga mon côté to yebi ba congolais baza partout donc il faut to partager que ndaku nyonso Mirachur akota kuna Mirachur ayeba na poto za suna ba excuse te o na yeba kité poto lingi ma que d'ici 5 ans d'ici 10 ans to ka que non communauté na biso me changer mais musala ne ko salama pour na batu ko la bino bazo vraiment initiative avant même kutu la personnalité a bimisango bino bozi déjà courage wana ya ko luka ko salama donc merci mingi na sepeli vraiment makasi salinga et touchenga makasi merci en tout cas mamita bio oyoki yomoko à la taille guitare ndenge na lobaka oyoki yomoko Mirachou ndenge lobi MBC bazabaka na yo yangwana donc bo banda déjà après émission je vais vous appeler bo banda déjà ko partager WhatsApp na biso wana o ya Mirachou bo partager na batu ba ye assurance na biso zo tambola ndenge ni bazwa publicité la numéro ya Mirachou na partir publicité pour babenga e en tout cas ceux qui na ko koma nous chitons déjà vers la fin de notre émission ceux qui ko dédicacer moi quelques bateaux yo pesa bango mbote ou bien ba remerciement kaka ça dépend de toi. OK. En tout cas premier remerciement maman nanga la personnalité, maman Doris donc elle est vraiment pas na parce que na modèle ya mainga donc de nulle part mbala moko na zona téléphone et quand ça toyeba na kala donc merci beaucoup puis na ndeng po yambili solo yo parce que la kisi que donc aux appels na cœur pour la communauté na biso donc bato batala ka vraiment
que Maman Doris, la personnalité vraiment lingi bino mingi. Pourtant, yambi li solo yalinga ka partager en donc voilà, mais n'a pas sapé merci aussi na bato ba soutenir quand même temps na banda ki mwandambu na penser na CP la TV chaîne na biso ya bana congolais na UK awa total on na banda na biso CP la TV na penser na Voice of Congo, donc merci Belé na Voice of Congo na Shrek aussi bato vraiment ba soutenir vraiment na musala, donc na pas merci mais na boss ni pété ba pasteur ba groupe ya ba association ba yamba nga pe na iskana bango, donc na osenga coup ba groupe mususu pe so yo kabiso, donc boya na zora temps vraiment ya ko expliquer ya ko solo la bien na kacha ba groupe, donc merci mingi na bato na nyonso à Londres et un petit coucou na bato à Leeds pe pour na hotel sala moi petit détour kuna, en tout cas da yamba mi vraiment, donc quand ça ba yebanga depuis longtemps, donc merci na bino bato à Leeds, Sheffield to mona na Kalate et puis ba ville mususu minene en Angleterre nazako ya mira chauffement na kacha banda kuna bino, donc pona musala oyo poto to matisa pe nini honneur ya ba congolais quoi, donc biso pe Kalate na yebiso déjà ko sa na invitation ya première année à la personnalité TV ya TV na biso la personnalité pour oya pe o meka ko expliquer ta muke pendant 5 minutes au moins bande kono li susu na kati et au sala wana na osepela vraiment na osepela mingi, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie Pébao Yangai. Balobi papa Maboso na Croydon, babi Angèle Maboso ya Yangwana. Merci na encouragement na bino po abi muto azotala azo encourager, il faut o féliciter. Po mingi bazale lozo salelo ko alinko encourager talinko étouffer. Donc papa Maboso merci beaucoup na maman Angèle Maboso, babi Sol des Anges Kita, balobi José Mwanekanga, papa José Mwanekanga na Diodette Ailo Wanga, boyo ki kamba assurance a pa ya Mirachou. Donc bon manquer jamais ko benga e numéro zo le kawana. Donc na yebisi encore maman na biso ya Bromley. Maman na biso ya Bromley o benga kingai. Obenga ki ngaka pone juste na encouragement maman na biso na numéro na yo na seva ki yango te j'ai perdu ton numéro, donc ça là tout vraiment ozonga sous na contact nanga po ba solo ki na ngai et kende vraiment kata mutema na ngai. J'aimerais bien maman na biso obenga ngali susu maman na biso ya Bromley olobaki osa ndeko no bosaki na ndeko no za na province bo benga nga pona encouragement site. En tout cas merci beaucoup benga ngali susu na pesi merci mingi na Placide Tende, place Wali, donc Bambote ya mingi, balobi grâce à Jérémy Wenda. Donc grâce à Jérémy Wenda, Bambote Belé, balobi Chantal ya Davin, binomo boyebi babi Jili Wata, wana na bosa na rate babi place Wate Uta, moi c'est à Pembe, Chantal Omana, donc Bambote Belé, Balobi, Blanchis Salara Vicente, chouchou de la presse, Bazo Zelae toujours chouchou de la presse. Donc Tozawana Ponabino, sans oublier aussi l'homme selon mon cœur. Oya mona ata un fou moi bagaz à l'obakaya sepela na mutema et puis na ba na biso no so na pesi bino mbote. José Nzekulayo ya ngwana batutu o balingaka Doris Dema, Balobi ya bino yangona first class mobimba po wana na bosa na rate first class oya nga penda bino nyonso na kata first class nzambe amona bino apambola bino. Je pense que pona lelo tosuki wana bao bayoki bango te prochainement ka boyoka pona saka muto na zakana batu na liaka na batu. Donc merci beaucoup na bino nyonso na pesi bino merci batu ya Irlande, France, partout. Papa Peter partager émission, papa na biso cadeau na Hollande na Hollande partager émission bino nyonso place besoin balebi États-Unis ndeko na nga place na États-Unis partager émission. Serge Jean na France partager émission leki na yo Serge Jean na France bon partager partout émission o ekosala biso malamu mingi. Coucou, tiens fufu fona lia Merita. Mais pas nous ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na salle de bain munene na cuisine munene.
ya ompelelisa te kisasa euti obenga balobi ndeko na na Londres soki akufi yo moto ofuta nazala na assurance vie basalango mpona makambo neti ya bongo ya roger azwa deja assurance ata lelo soki liwe ye obe ndenge azobela bongo famille kosekete te mpona makambo mbongo. Assurance vie eza épargne moko place ozobomba mbongo na yo en cas de ke bule koperdre mosala na yo ou bien okufi bana fo badame epuis yo soki okufi fo bakundo nyonso wana esengaka bambongo yango mpona bamasta Londres surtout na Angleterre Mirasure eye mpona koregle baproblème wana o naza so na mosala tino badufuta pale ndenge nini benga Mirasure comprendre o nakufi fo bakundanga baobservesa ndenge nini benga Mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bato bakotikala ndenge nini na nsima na yo est-ce que okokundama bien est-ce que bana na yo bakotikala na vie moko oyo bandeki kopesa bango ntango ozalaki na bomoi est-ce que badete na yo makambo oyo nyonso ezalaki na nsima na yo ntango yo ozalaki na bomoi est-ce que bato bakozango en charge kombo na ngai ezali Mireille Kato nazali conseillère et spécialisée na makambo oyo etali assurance nazali wana mpona koyede motu nyonso na kati ya communauté oyo alingi koyeba assurance vie efonctionnaka ndenge nini assurance maladie critique efonctionnaka ndenge nini numéro na ngai ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35 Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya bana na bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Donc nayebani na kombo ya Mirasure na kati ya communauté na biso naza conseillère et puis advisor na makambo etali makambo ya assurance za musala o nazuango ça fait quand même un bon moment et motema na ngeza tellement pour na communauté na biso parce que tellement na moni moi makambo ebele au niveau ya ba cotisation au niveau ya ba maladie bat bazo se retrouver bazan et l'autre côté donc et on a qui donc initiative oyo ya ko tambola pona ko beta ba porte nyonso ko lakisa congolais que non ba moyens ezali oyo ko permettre yo que na venir aux ala na ba souci wana te tangu mpepa mabe yaka donc ezana ba produit oyo ndela tient en place local assurance vie assurance maladie assurance ya ozo protéger salaire na yo ezo protéger santé na car il y a tous les jours notamment atali nous passe il y a ta opération moko oyo hôpital ko en charge tout de suite assurance azana pona ko permettre yo que ba au protéger vraiment famille na yo donc eza ba produit ezo protéger non seulement toi-même en tant qu'individu mais ezo protéger aussi libota na yo na bana na yo pe ti ba comme ba mikolo ce qui problème ezui ou bien ezui bango bazana kati ya protection wana donc raison pour laquelle nazana bino lelo pona ko tia vraiment accent sur le fait que il faut to luka koye ba produit ezali ndenge nini donc bo contacter nga na numéro na nga oya 074 24 307 690 ou bien ya Laika ezali 074 59 19 64 35 beaucoup ko retrouver nga pe na Facebook na kombo ya Mirasure 1 2 3 ou bien na kombo ya Mirasure lisusu na Instagram donc merci beaucoup. Orolobani pour na site et botami nango sika balobi la personnalité TV place fou mona gaz afandaka. On peut ça rolani pour na site na biso pour baten so bazolanda yo na site la dio la personnalité. Dans l'on on loba vraiment accueil ezali génial. Donc mutu nyonso azana likambo alinga mema po communauté eyeba eyoka ezo prise de conscience en tout cas no sabino bo hésiter te beaucoup tanana mama Doris la personnalité Fumna Gaz azo sala vraiment musala malamu et surtout je pense que tant mutazana accueil moko ezo tio vraiment à l'aise au kanisa boyeba na kala et ça la accueil donc oza donc ozo mimoni na kachanda donc bo hésiter te site nabino et bimisika donc boya et puis bo za la peine nombreux surtout ya kotala on peut ya ko partager merci. Merci Mirasure.